eboto place wana te soki pe nkelo ezali place wana te. Awa tokomisi kosala match na bakoko na biso. Bakoko na biso bazalaki très mayele, bamwana biso bazalaki na très respect ke tokoki kotikalaka kovandaka na village obino batata bosaleli biso te soki nini soki rivière ezali wana te. Rivière kaka na nkelo pe faut pas vérifier pe condition ya mai ya komela pe soki ezali très propre. Voilà pourquoi na yebisa kibino mai soki ezangi na cité yango mdiza kokozaka ba dysenterie, ba typhoïde, ba maladie ya ndenge na ndenge, tout ce qui est tout autour ba mai soki ezangi condition hygiénique batu kokufa ibani ko ya ba nutrition e kwandi ko ba déshydratation, malnutrition e komi ko ya ba biloko botu nini mai mute contrôler mai eza na centre ya ba makambo ebele. Biloko pe ko ya ko mona ete banaza ba administration espace ya Europe bango nyonso baza kotia ba millions et de millions de dollars pour na ko vérifier est-ce que planète Terre kaka muntu ezwa kili kabo ya kozala na nini na mai. Peut-être pe planète Mars pe ba planète musuba ko ipe kozala na mai. Vrai ou faux? Recherche yango bitumba yango ba soviétique, ba européen, ba américain, ba japonais baza ko bundaka na kaka. Voilà comment baza ko tiaka ba billions sinon ke ba trillions de dollars kotinda ka ba bingunduka ya ndenge na ndenge bake na Mars ko découvrir nini mai. Yo mwana Congo ko bossa na te message ezali epa na yo toza en pleine campagne pour na koloba ete ba PPRD ba 5 centimes baza ko yela ka biso que nous avons fait ceci, nous ferons ceci, mais plan ya mai ezali te sino ke na ko ya ko yebisa no koma batata oyo ba dame ba millions de dollars ya ba don bazwa ba négliger yango ba sombela ko bandako na poto ba baby si mbongo oya nini po ete mai ezala te na ba ville na biso na ba cité na biso et puis ça ne leur dit rien pendant que na yebisi no ke ba NASA oyo bazo ko tia ba billions de dollars ba na ko découvrir ce qui mai pesa kana Mars pas prouver vie biso na Congo mboka oyo tona na ba rivière qui est toza koya na ko toucher na kuna te noki batu ba ya ko sotelenga premier awa toza koya pe to koya ko sala ba calcul tokoya koyeba mbongo boni ekei na ministère kuna ya mine et énergie entre Gilbert Chongo mutaza ministère kuna ya énergie na Martin Soti Kabwelulu Labilo mutaza kuna nani ministre mine et énergie tokoyeba soki ba damela arte et pe tokoyeba na ba dossier toza na awa poto yeba pe contrôler ba ministre oyo comment ba pafuki na ba biloko kalete e ko ino okuté pesa ba mbongo te parce que l'eau est naturelle, tout est gratuit. Nzambe apesa biso ba mai na Congo otimo libulu ya 1 mètre osu ba mai mais batu oyo ba dame ba lare ya bana kaka Congo et ce sont les mêmes gens oyo mwana Congo azana carte électeur alinko supporter pour na ba élection. Série ya campagne oyo photo kende dossier par dossier likambo na likambo oyo ezalike eza kotungisa ka surtout ba mama na biso na bana. Et mai et monete premier eloko ya kolandela na Congo. Na yebisa kibino ete na kokende na valeur mai d'abord. Na ko yebisa bino pe comment mai eza eloko moko oza penza na besoin ya ko dépasser mbongo mingi te po ozwa yango parce que c'est déjà naturel na ba pays netre ya biso ya Congo. Pe na ko yebisa bino ba place wa mai eza pasi comment ba mai ekoti kokoma clé na vie ton na société ya batu pendant que biso pesi biso mai yango gratuitement mais nous sommes en train de tout négliger. Kaka la Biblie bisika richesse ya information ezali oyo batu bakoyo kozwa référence bakoyi kota la place na kokangama pour vous dire que ndeko oyo babengi kombo ya mpaka Abraham yo yebisanga amona na kete azalaki la personne la plus riche na comté na bango ya Kana na kuna. Comment yo yebisanga azali na immigrant azali kotambola par-ci par-là et loko nini ngo esalaki Abraham azalaki riche. Oui, réponse les gars moko na poko aleloyo et loko Abraham est pas fukisa ye akomaka na lare ya kosakana te la personne la plus riche na comté ya Moyen-Orient ezalaki mai yango koma parce que Abraham de naturellement na sina te yango mate yango na YouTube il faut que benga un ingénieur en mine et carrière parce que ba o ba va na Lubumbashi na ba Kipushi Katana Dilolo ba place ndenge na ndenge ba lokala na ba Kongo place ba cimenterie ezali okoya komona ete botimoli libulu nyonso eza déjà science ya carrière soko za mayele te otimoli si libulu okobomisa batu bande kona chikapa kuna ba kotimola ka ba muchanga na bango ya ba diamant
bako yiko confirmer ngo ete soko za na mayele akoyeba ko conduire ba travaux oyote batu bazali bakufa kana ba mabulu ya des mineurs bakufa kana ba mabulu elingolo ba ete ko découvrir mai ya pamba na désert eza des sciences moko il faut ko zala un ingénieur. Abraham azalaki un ingénieur en mine et carrière ko yebisanga ete ko tangela wapi na Bible sino ke buzoberi musu eza ko yela kangai chrétien ya ko linga ko tanga makamu na Bible pe ko kanga makaka na ndenge Bible pesilango sanko izize swati molimo mo santo na ba mutu na yope place on des places ba bokokisi baza ko betaka biso pe mususu ke ko mona un pasteur atoki aza incapable de se défendre parce que azozela nanu wapi yango ba komango na Bible la kisanga place yango ba komango na Bible est-ce que olingi makamino ba komango na Bible pour comprendre yango wapi bo moto na yo soki makamino solingi Bible koma yango alors kende ko soma building to tonisa ba papier na kati kuna pi kumba wana mutu yo mutu to kotala koma ko kumbela ka yango. Abraham azalaki riche parce que atimolaki ba mabulu na Beersheba na Sechem na Kanana nyonso na tout autour ya pembeni ya nini ya Bethlehem de Yuda. Mai to zali kolobela awa. Pourquoi Abraham akomaki riche? Parce que ba place nyonso Abraham amonela mai ezali na ona ba ville kutute ezali na ba zamba na bazamba. Mais du fait que batu ba yebi ke ba mai ekomi wana ba place ngo ekomaki lokola ba station d'essence entre Matadi Lubumbashi soko yiko sala boulevard ba station essence feza nzela soki ezali te sasa yipi mituka ngo pe kokende te soki te mituka ngo okende me bakotonda saka batona ba carburant na bango. Voilà pourquoi ba station essence nzela ezalaka malamu pona ko réduire ba poids na kati na mutuka transmission noke ya kozika likoloza kokumbaka ba mai oyo ko tsana kati ebongo bat ba kovanda ba koli bani tout ça. Voilà pourquoi ba station essence eza utile. C'est la même chose que ba chameau na Moyen-Orient. Yango mtaki lokola ba diru ba tracteur ko kumbaka ba biloka ba commerçant bazoke na Syrie na Egypte ba place na place ndenge na ndenge mais ba chameau boyebi yango bien que faut ba mela ba tonnage ba mai biloko eza ko sala ete titan ba yebi quelque part là libulu moko ya mai e monani libulu ko iko ravitaye cité mobimba Kinshasa régie les ana besoin ravitaye mai te soni na tamba ebete libulu mai ezali wana eko iko ravitaye ba chameau Kinshasa za incapable ya ko satisfaire biso mena zali ko ya baza pena ntampe ya ko investir na kota mai te sino ke tango bazupe bambonga mai yango badoya mai badame larango na ko pesa bino combien de millions bazwaki combien de millions badame et pourquoi ba ministre oyo baza ko kosaka biso mena za ko ya nazana ko pesa bino importance ya mai pour vous dire que Congo ezokende nulle part. So kitoko continue ko négliger eloko babengi kombo ya aqua HDO mai nkoko langu. Place oza komona ete na continue de carte oyo bitumba ndenge na ndenge ekweyaka na Kanana. Ezalaki suite ya mai. Jalousie pe ekweyaki likola ba mabulu ya Abraham. Batu musuku tu baza ko confirmer na Bible okende kotanga ete batu ba yaka même ko yako zipa mabulu oyo Abraham atimolaka déjà. Pourquoi? Parce que yo okomi trop riche oyaki to pese ovanda awa lelo yo sikoyo okomi tout plus riche que biso ba ville wana ekomaki ba ville ko se construire ekoma ba ville minene tina date ya lelo yo. Pourquoi? Mai soki pesa mele bino yango comme cadeau na mboka faut exploiter yango. Mai soki pesa bino comme cadeau na mboka soki vous ako exploiter yango te vous êtes des diables bokai contre volonté ya Nzambe et gouvernement ya boy eza gouvernement à dissoudre ba ministre boy baza ba ministre faut ba sauter premier ba kene na ba désert kuna ba kene ko tonga bandako na ba kene ko comprendre que signifie ba mbongo bazwa ya kotia ba mai mais ils ont tout négligé na yebi place ba ko kimela mais nazana dossier na bango awa oyo to kolobela. Donc mai ba guerre ekweya mai batu batetanga kuna ba Abraham tana bango ba dodo de Bethlehem ya ko tala tina tanga ba roi David okoya ko mona na pemela ba Makpela ya dese bitumbezala kana batu bazako wela nini ba kene ko bloquer ba mabulu oyo mpaka Abraham atimolaka na pembeni ya nini ya Bethlehem. Et puis ba yebike na tango gere ko koya ba koya ko luka ba mela mai ba ya awa biso to kangi ba mabulu oya ya mai place na koya ko mona ya dese bouillant soldat roi David. Baza ba promotion bakoma ministre na pembeni na roi David rien que parce que atindaki bango nana ngene kozulanga mai kuna place ba soda bazali ba ennemi na biso il y avait des soldats ba ngai na kokende na koyela yo mai bakenda pe bazwa mai pe bazonga. C'est pour vous dire que eloko etali mai ekwesa ba bataille ebimisaka ba mbongo ya kosakana te raison mbongo ebimaka ya trona makambo etali comment ko welela ba mai ezala bien ravitaillé na ba ville na ba cité
c'est parce que bolingi te épidémie ekota na cité, bolingi te maladie ekota na cité. Tous ces bambazo za komona kama kola bato sale parce que de ces gens là ayebi ku toujours pena asokola d'une manière proprement dite te. Maladie ya boye soki bani ko créer que se créer et ko panzana na cité. Maladie ya boye parce que baba kwanza ekoti bakinsampala na banzota bato ekoti ba nayebi na ngate quel genre de mapata wana eko bima parce que bato ba mwasisi na banzota na bango bazo sokola so bien te. Maladie ya boye soki ekoti ba yebete saka na cité ote muntu pe akozwa avion a voyager ki na Paris pe ba maladie a sorta bozaka na ngote ekoti. Voilà pourquoi ba mindele ba yebi ete na zwi soin na yo na zwi soin ya ngai moko. Ba ministre na biso fallait ba yebaka ete ozwi soin ya mwana ya moninga, ozwi pe soin ya mwana yo parce ba okuta na église, ba okuta na ba école, ba okuta na ba parti ko sakana, ba okuta na bisika ndenge na ndenge. Ba ministre biso fa yeba ete soki ba mai ezali ba mama ba soin ezali ba makambo nyonso ekoka na musala tambo ko ya bino nyonso se sentir confortable makambo ya ba odora na kata bureau ekozala te. Mais yo ministre soki bozala mino ko kipe ba mai te etali bango biso to yebi na biso ba mai na biso ezali ba mba kwena biso kuna na présidence so kuna na nene na Gombe eza nango ça va alors ko linga to za pe na boya ya kuna na cité ya ko travailler pa na yo parce que ko simba pe biloko na ko lia yepe mutsa ko servir yo e bon so na ba typhoïde. Et bon, ça va maladie ndenge na ndenge. Parce que yoza comme la ngana va na mbinza biso ma ezali banine ezali. Voilà pourquoi ba mindele ba yebi bien que non. Il y a de ces pays baza kozanga mai ba ko générer ba microbe. Parce que pour na information na bino pe na ngana raté yango to ba ete microbe ebele ezana ngo kutu ko senga penza te ke kisi po elongola yango. Mai kaka pota na kala tozali ko kanisa ito soko zokizwa alcool tia na pota oza ko suaka ko ganga ka wana nga kutu donso na moni alcool déjà avant ba tia déjà na doka kina ngali sana ko lela wana. Mais lelo science est prouvé que mutu soka zoki mai kaka ya propre kaka simple mai kaka ekokina ngopo e arrêter ba germe to ba microbe mususu. Donc mai eza traitement ya ko sakana te, mai eza ko contribuer na ba solution ebele la solution. Mais on a okuta quel est le plan la bino, agenda la bino, na élection oyo, na campagne oyo, projet na biso de société, to ba santé, to ba kisi, ba traitement. Mais pourquoi vous parlez d'abord ya batu ko bela, bon traité, pour ne même pas savoir que source ya batu oya ko bela, eza d'abord mai ya ko mela eau potable, eza trop sale, mai ya ko sokola kutu ezalité. Donc tout ceci acquise déjà que bon lingi na bino mai ezanga na cité, batu ba bela na bango, et puis projet de société na biso oya ko pesa santé. OK, l'équipe le kese. On no kuta ba ministre de mine et énergie, tout na bango ba carrière ni ba diplôme ni bazanango, ba diplôme ya kubola. Et ce sont les mêmes gens bazako yanga na ba projet de société na biso PPRD, projet de société na biso voter. Non, mwana nyonso ya Congo o ezata ya campagne to zako kende. Mutu nyonso na carte d'électeur avant on voter tout parlementaire alekaki kuna. Tout ministre azalaki wana, tout président leki kuna na ekiri na ye, bo poser bango ba question pourquoi bobomi biso na ba maladie ya ndenge na ndenge likolo mai ezalaki te. E na koyebisa bino naza koya plan ya régie des eaux place ni tokolobela awa. Place oza komona ete tokoti sikoyo na Congo. Congo eza bassin mondial ya réserve ya mai. Ba mai ya Congo eza kaka teke rivière kaka. Kinshasa ya pamba, je peux vous dire combien de montagnes dans Kinshasa, chaque montagne est bimisaka source ya mai.